son na yoki chiluba msu ya kodefa na kobiso ke ba defa ebi ke balobi Clinton e bakenda koluka akoluka wapi Clinton tando pesa ma premier tutu kaluji basi na maison mère bakoso bongo te aluka akoluka bakoso te koloba bongo te na maison mère mutu baluka zate na maison mère mutu baluka zate na yeb so fete mise baluka zate ba mise tu ba yaka ndeko luka wera bon bilo wa Clinton pe ba defse chiluba ba defse chiluba na sens wana mais ngai na za muluba ye ba defse chiluba parce que na temps na so yo ba defse chiluba mais c'est bien Clinton bon animateur mais ba defse chiluba nde ba defse chiluba nandenge chiluba ko defse zalangas il a dit que chiluba bakabela ye chiluba bakabela ye kasi nazo psa yo tona trois langues na chiluba mais chiluba tozana chiluba lolo tozana chiluba kananga tozana baluba shangadi tozana chiluba ya mbujimai yesu kwaza chiluba ba defisa to ya yesu ko ba defisa parce que c'est ça ba d'origine na biso mboka baluba to ke to yeba nake amuluba to adefa chiluba wasabo ebi ke mtapisa ba brassard biki tana pesa nga brassard yo na tina apona nzabo apesa brassard te yende kabo yena pesa ba brassard na lo bien Clinton apesa ba brassard tondimi asala danyo so tondimi mais chiluba na ye ya go defa identité te identité nani identité animateur ya fali pupa maman est-ce que yo toka baba lokole wana zaka ya parce que animateur ko bwa ni place wali sanga nani ko bwa ni na rythme to sanga na wenge soka ye koto ya ko sumba mabe wasabo na ye biso na wenge animateur na kosaka yo te yaka na wenge travailler ba yo ko animateur sur le terrain tout ça ba animateur libande loko ezate wasabo au moins na kati libande loko ezate baseda kapo bazali na biso seda tala ngana sepela na animateur oyo abwa na wenge animateur abwa na wenge te na yebi ete ba identité bazali na je biso bien que kuna nde éducation ba animateur yaka bwa na wenge o éducation ba animateur o bwa wapi o bwa na wenge te sanga animateur merci mwana aleka wenge musika maison mère yekuta loba animation ekufa animation ye mute même talobango na animation ekufa merci mwana ye mpayadi ko bomango mais après akimi po ye mpayadi ko bomango ye mpayadi ko bomango merci mwana parce que mpayadi ko bomango niasi ya ndenge wana oyoka ngwana aza na bato ya mutu ashango babetaka iwe yo tiko niasi wana ya yoka nakobwaka mpe kri na ye bien niasi na ye ka nde na ebeni sesekesanga mate biloko wana mama leki bon fo akendaka mpe mwa moke nayebi kaka aza na grand animateur animateur ya baje besis wana asalaka sebonde patika kol seda biki to na pesa e brassard batina mais aya bwa wana tempo akakol bayoka yesi babolela na batempo na bana ya bana mike Blaise créateur aya abwaka na tempo ya kakol na yoka ye mpona nima animateur kakol abetela yo yo anayebi so vérité mpo musike eza koto eza musike mosusu nazo so vérité musike eza na wenge eza musike mosusu eza musike ya jete eto waniwe fwachi waniwe chilombo wani bonvita wachi munu bana kuongo tudia ishima kwenkwenkwe fwachi wani bagwatayi chilombo wani kasikagu tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel, les élo moko batu fo batala yango mingi. Les émissions oyo, ezolo belela toujours bah bien fait, toujours bah exploit ya wera son roi de la forêt. Alex Nsima kobosa na te moro tezoya. Il faut qu'on explique mon kilé ba ana tona catastrophe. Parce que c'est le roi de la forêt.
voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous êtes là, vous êtes quand tout seul là, même pendant pour une heure de temps, 30 minutes. Et puis, ma femme, tout vous avez besoin, vous avez calmement posé. Donc, ils ont un problème. Mais vous êtes là, mon route est jolie, ma maman a bon, mon amour tout défaité. On a bien oui, membran. Donc, on a capolé au ministère défaité. Voilà, merci beaucoup. Tima qui est bon, résident. Bienvenue sur Tombé du Ciel TV. To bandana wa sabo azali bongo animateur ya wenge musika maison mère to solana e bazali. Est-ce que na morote amemi biso musika? Est-ce que wa sabo amemi penza morote ndenge za morote pe morote fuzo ba morote na kati wana. Donc bonne année na couple Maziza Nzambe ya batela bino. Me veut le meilleur na batu nyonso to baningaka Tombé du Ciel TV. Me veut le meilleur na bino. Ouais, bonne année na Tombé du Ciel. Bonne année na ba président na nyonso bana poto bana libanda mboka donc ba grand frère ba yaya. Bonne année. Joyeux Noël. Est-ce que bazana pété? Bazana pété c'est quand sonda Moussa Samoa Sabo. Presso de l'animation balobi 2024. Bonne année. En tout cas bonne année wa Sabo. Ba sentir que toza animateur hein na banda ba sentir que toza na wa Sabo. Zongisa biso penzara ndongo beta. Ouais, na ina nukala fimba mkolo. Fimba mkolo. Na ikana fimba mkolo afana katisa mai. Na kwa na fimba mkolo. Waa, toyaka na baba stelongoma. Swaka baninga eloba Alex Ntima. Fimbu. Fimbu ya mkolo eswaka. Fimbu ya mkolo eswaka. Watu wana wa Sabo. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Wasabo déjà poya na kati ya wenge musique maison mère et ça lui plaisir ya trop to sepeli komona yo oyi na ba innovation na kati ya wenge musique maison mère. Oui, c'est ça. Faut to pesa makambo oyo pe le kate. To sala ngo ba précision wana. To photo sala ngo. To bi ke interpréter c'est normal na wenge. Mais moko photo code sa bankunga po ye moko big boss alobaka ke il faut chaleur toujours. Il faut tagaka tout le temps. Tout le temps animation to kotikela ngo tante. Wana na bimisolo babilo na boake oyo na goya nanga. Mais wana na sepeli kutunga mo na ko sana moroto te po biloko ese belé nanu. Yango na kina fimbo mukolo. Efandi nanu momke. Na kina alena komaka na mboka mopaya bande ko nazalaki mopaya na yebi nanga yite. Lokola na komana kichasa na za mopaya. Na kutani na yawera. Ilifo ya tangi sanga pona yeba nanga pona katisaka maye. Bwana okatisa maye bande. Kao. Ozomon. Wana nyonso ane sala rich nanga na kinango. Nyonso na bombi yango nanu. Fona pesa. Po boulot na nga ngwana. Na eli pena ba vantite. Ngai naza animateur comédie te na sala comédie te. Na fona boaka pena ndenge sengeli na boaka. C'est ça. Po boaka penza ndenge sengelo boaka. Osabo est-ce que webi que batu balobaka animation ekufa na kati ya wenge musique maison mère. Banda ba brigade bakenda ba lobeso bakenda ba bercy ya mwana baleka animation ekufa na kati ya wenge musique maison mère. Banani babomi yango ponga ende ko ya yango yo na yepe na makambo nanga na animation na wenge maison mère. Nani yango koso ke wenge kufi animateur bazarate. Nani ayebiso parce que okota ka webi kin kwanza british te. Oui, wana place na biso. Mais faut kitaka kuna. Hein? Faut kitaka kuna wana na benga kana chila la benyi. Hein? Pourquoi na benga ngo bongo? Na ndako esisaka makambo na benga una munoko chiluba. Ah
tondako bapaya bakota-kotaka to yango wana ya komona makambo kuna ngazaka kuna pamba na bifo yaka ozwaka babiloko Afrika ozwa banteke ozwa babiloko pena ya Swahili ya kitetele ya Kikongo ya langue tu bobolenga pona minute to kobwaka tina kishino tu écoute pas aventure te penza aventure te animation ko faté na kati ya wenge musique à maison mère Wasabo tozana et Wasabo alakisi biso de quoi il est capable. Mais on bin na kati ya wenge musique à maison mère. Ba animateur na biso baza na kati wana to moni Goldberg, to moni bongo Jamaïque, lelo pe tozana Wasabo. Wasabo babi bozana esprit ya création te. Ko créer bino bozana kaka. Bazato toza. C'est ensemble ton deni. Na ensemble na Wasabo. Tenga na Wasabo mutuna mtana kombo na isko faut comprendre. Parce qu'on a généralisé bino po bino nyoso ba animateur na biso ya wenge musique à maison mère. Banda neni po mbula yango yo. Ndenge lobi la libanda neni po fo yebisanga po nga kudiboela yango yo. Na habite so banani balalisaki mais ngai eza vitesse. Na habite so banani balalisaki mais nga naza wana vitesse wana okina ba cri. So ni balimpe chaque semaine, chaque jour. Toi na cri nga naza wana chaque jour 5 cri, chaque jour. Wasabo. Chaque jour 5 cri balwana ngo. Na yebiso pena ke aventure chaque jour 5 cris chaque jour 5 cris akanda pe na kosota d'inspiration na kosota kande to vandi bo to kozala na to vandi ka bo tali mtu msula na ko bete le pe 5 cris euro pe se pe msuba ko yiba po na ko pe so kande to vandi obinde to vandi bo yelo mo se ba luki e pelisima photo tele fois la TV ozomona fois la télévision yango na ko salela ngo cri Woto fandi vraiment to solo la ba ofir nga to monana nene tendisima to tala na TV nini kwa to mona na TV to tala na TV batala ka yawera te na TV ozomona wana za ba sur place ba tala na TV ba mona na TV Alex Sentima ba tala na TV ndila nkolo ba mona na TV ozomona wana za sur place wana ba mai na autoza sikoga bino poser belenga na chambrière ya animation à râteau de l'animation donc na sala ba fantité omoni nsoto yala na comédie te na mambo akri kili foko buaka omona foko buaka po atande na buaka na fandi na sebo na yoga bien te omona ngala mesana pena na zawana ozomona sala ga bien bo to ba bo esprit ya animation nani penda pesa so force courage ya osala penda animation les choses ndo osala penda bona ba animateur na biso minene ya mboka bon on appelle ça courage na ba animateur na biso osala musala na ndo zokena ngo lelo bon on appelle ça force bon na yebi nana sepeli so makasi les choses osala animation ba animateur baza belé ba bon oya sepeli sanga makasi na sala animation les Abirrington, Monseigneur Dankwe, après Bill, Nazana Salba. Sarbati. Donc, Roi David. Batouana, Basala Pemo Bilimbo. Donc, tu as fait fantique, na yoka bango. Ce que le monde a yoka kabango susu, et yaka pe bakanda mobo et pona yaka pe. Ozouk. On a rebalé la pe ba rythme ba boakeli wana pe na sala ngo rythme nanga. C'est ça la musique, non? Oui. Est-ce que tout est bien? Et le passé pays en beaucoup d'une manzala moi c'est Zambé. On a préféré. Osoka. Donc l'animateur on a des tam soupe la salle un peu moins bien. Donc ernaoka kabango et pesaka sou makasi à travail belé. Namoro te voit qui combien de cris? Te namoro te nabite son na roza na 5 cris son a combien de cris dans l'obate. On est à secret à papa. Yemo papa morote vous comprendre ye papa zawana mais ngai na morote na zawana je suis là mais na morote papa ndé azana makambo ngai na ko publier en wote devant yenda ko pesa ke ezabo mais na morote na ebité bato ba sepelate so ndeni na ebité so mkolo wana so nzamba okika na ebité c'est le meilleur non na morote mkolo na ebité so nzamba okita Morote, deuxième qui bouille sans pipa. Na yebiso ke fo ba yoka. Mbole beti na boto. Matongo beti lisoso. Après un temps yebima. Magrezer dogo tana diama. Mawaya. Ose monde. Faut comprendre ba bilo wana tozo yango. Bilo kwa sika.
biloko ya sika. Donc koyena na wenge musique maison mère bato basepeli komona wasabo aina makambo ya pele aina bakri ba innovation ngana na koyoka nde wasabo ako bimisa bakri ba sur place ba imprévu ezobetama mais wasabo koyena na wenge musique maison mère na mito bato balobaka Weranson oh biso to yebi le roi de la forêt le grand formateur Igwe asila bato asila est-ce que c'est vrai ndo na wenge musique maison mère ozo constater que Weranson nde bato bazaki koloba nde bato balobaka ki asila penza bon exemple muso akozala beli makasi azali na hôpital azomona bien te nzoto ezo compliqué est-ce que ayoki mwa bien moke est-ce que otunia mambo awera oyebango ata yo moko batuna wana bamaladif baloba mambo wana Weranson asila papa formidable moniteur continent mobimba tosali bakikwiti toke jefa omoni makambo Weranson azosala encore na minute aza son excellence ya kobangela pete mais ndenge aza wana moto akosoteke Weranson akosila jamais po ndenge ozomona nga boye eza formation accélérée ya GT eza moteur pena okemba moko donc ata lelo so okei na moto oyo akoti na orchestre mosusu na ndenge na koti na maison mais tozala na différent ya makasi po kuna tozotanga comportement ko se comporter habillement koyeba ko se comporter devant batou koyeba ko respecter podium oya poza na manière que je peux manière na wenge po nyonso za file ba pesa bango pa wera le grand formateur pesa na mayela pesa na éducation dans la minute to ko succès papa pasteur on regretté koyala na wenge musique maison mère à part wenge musique maison mère orchestre dit l'envia die orchestre na envia bopona nga orchestre na envia ezata wasabo fatika wenge musique maison mère la orchestre za mboko na envia orchestre te na banda na vie na nga moko na banda na ba promo na bando na promo bien na ba école o mona ba biloko wana na obina to beta na orchestre msute te na bi na zo na promo c'est na nga récupérer na promo asepela na bébé peut-être abaranko yi akufa wana karamba kiko mbombo katata baranko na bibana mbujima ya balengela bana Lubumbashi stone mokeni le millionnaire ya le mbakate antiba de charme donc kelor nko yi bayebi leader wana nde era zwanga na promo abimisinga na kermesse ya Masengo Kabamba wana kala la wanga tana silfa mabanga donc nde place na bima quoi place na bimila yango wana nde leader salanga mwa mukie poke na koma na rumba congolaise kokufa na ye nde ko déplacer na nga Lubumbashi ko se trouver na Kinshasa na wenge musique maison mère parce que nga na za fanatique ya wera donc côté na bima na yebite ke na kwa vieux orchestre msu na kinya wa izala wate nga ifo na maison na ndakusi nako ngena orchestre ya wapi orchestre maison mère il faut la maison mère no ke wapi na ke na ba boutique wasa ou bien no ke na ba boutique pe amike ezali no ke na ko pe logo nata afana kota na maison ne ka supermarché akanda ezalo la maison mère de on se retrouver pe na se retrouver pe makasi na zu pe formation na zo pe éducation donc tout ça bien 12 na betiote mais kangote 12 tout ça bien na wenge to travailler bien quand même na habité ma 12 ce que tu vas 12 ça selon ce que vous avez boulot mais boulot ezali to travailler to yepona to pesa les meilleurs peut perception les meilleurs exactement to comme lokola ezalaki bozaki bote sote ko pesa na musala so photo boka na faut ko boka ko ça pena fantité faut ko boka pour la crime ko boka on dirait ozo sala ba comédie mo bote mais c'est monsieur la bakro boka na fati bote c'est pas ça en tout cas na ko nto sponsor na ngai dodo maziza donc toujours balobi bazana pétété fati beton balobi ide pèse toujours papa Augustin Kabuya ide pèse na maboko na ye wana omoni elo wana ezalaka beto wani we fwachi wani we chilombu wani bonvita wachi munu bana kuongo tudia yishima kwen fwachi wani bagwatai chilombu wani basikagu oza comprendre la bi deuxième mandat et siligo to jusqu'au deuxième mandat oui awo siko ça
bloqué bloqué osakani peko ndeki wana na bwaki wana to deuxième mandat faut kanga batu to bambria Congo fachi wani we beto wani we chilomu wani we pati wani bwanzita wachi munu bana Congo tudia ishima fachi wani bakwatai ebe wani basigai ide pesa bakwatai okisteka buya basombeshai ozoko na biloko ya Clinton bon tozali bon biloko ya Clinton mpe badefise chiluba badefise chiluba na sens wana me ngai naza muluba ye badefise chiluba parce que na tana so yo badefise chiluba mais c'est Clinton bon animateur mais badefise chiluba nde badefise chiluba nandenge chiluba ko defise zalangas elaxike chiluba bakabela ye chiluba bakabela ye kasi nazo yebisa yo twana 3 langues na chiluba mais chiluba toza na chiluba lolo toza na chiluba kananga toza na baluba shangadi toza na chiluba ya mbujimai yesu koza chiluba badefisa to ya yesu ko badefisa so la ndeli pe place la chiluba na yebite mais toke mara mususu est-ce que toke bien na boyango toke bien ngolo zoye osolana na chiluba mais c'est mon grand frère mais osolana na chiluba soit solo lango na peso ka chiluba za 3 langues imo la chiluba tozana nango 3 na mboka na biso baluba tona baluba lolo tona baluba shankadi toza pe na baluba kananga oyoke 3 mais Clinton va défier chiluba défier chiluba na bien merci est-ce que tout est bien mais faut OK si côté na pression pour comprendre to que so bazoka ba yoka so comprendre te na ebite to kinde Kalau ngomeme umulu ba 100% ubenga wiya yonde na posta parce que c'est ça ba d'origine na biso mboka baluba to ke to yeba ke amulu ba to adefa chiluba wasabo tokende bien obi kem tapisa ba brassard bliki tana pesa nga brassard yo na tina apa ni nzaba apa pesa brassard te yene kabo yene pesa ba brassard na lo bien nintana pesa ba brassard to ndimi asala ganyo so to ndimi mechiluba na ye ya godefa wasabo bo pa nini e kitoko na kem na toke bien c'est normal fona biso boye apesa ba brassard to ndimi mechiluba na ye akodefa Alexis merci yoka wasabo na ye pona ko sa animateur baluba ba ye ba ke muluba sa toke mabete to kosa ka kete bona bote ponga na bomba école na ngai te na kibia ona miswa bato na bina za muluba même so ba bomba bonga mais faut ko binisa mana binisi na soke na muluba sona yoki chiluba msu ya ko defa na ko soke ba defa ebi ke balobi Clinton e bakenda koluka akoluka wapi Clinton tando pesa ma premier tutu kaluji basi na maison mère bakoso bongo te aluka bakoso te koloba bongo te na maison mère mutu baluka zate na maison mère mutu baluka zate na yeb so te mise baluka zate ba mise tu ba yaka ndeko luka wera ngane ningana yo luka ye nani akoso bongo Clinton baluka ye nani akosa yo bongo yes kazana dossier wana ke baluka ye pe okosanga wasa baluka mtu baluka yete na maison mère baluka yete maison mère faut yo mo ya luka bulo o pesa pe makambo bien nde okoma na maison mère oya osala ba fantita kuna faut pesa ba bulo na to la ba fantita mais nous sur le terrain animateur ni na banisa sur le terrain na longoli maison wenge musique maison mère sur le terrain tout ça ba animateur libande logo ezate wasa au moins na kati libande logo ezate baseda kapo bazali na biso seda tala ngana sepela na animateur oya bo na wenge animateur aboka na wenge te na yebi ete ba identité bazali na zo biso bien que kuna nde éducation ba animateur yaka boka na wenge so éducation ba animateur oboka na wenge te sanga animateur na yebi ba animateur ba animateur ba na o ba boka na maison mère ko ba boka na wenge na yebi te animateur libando ya sepesa ngana ni azata parce que niveau kuna ba traverser biso na ndenge ba travailler il y a des choses différentes identité nani identité animateur ya fali pupa maman est-ce que yo toka baba lokole wana zaka ya parce que animateur ko boka ni place wani sanga nani
bang 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 okubaka ni na rythme tozala na wenge soka ye koto ya kosumba mabe wasabo na ye biso na wenge animateur akosaka yo te yaka na wenge travailler ba yo ko animateur parce que des fois nango eza défense internationale na biso vérité tona défense lobaka c'est bon de patika kol seda biki tona pesa e brassard atina mais aya bwa la tempo ka kol ba yo yes ba bwa la ba tempo na bana ya bana mikie oh Blaise créateur aya abwa na tempo ya ka kol na yo ga ye pona ni animateur ka kol abeti la yo yo ana biso vérité pour musique eza koto eza musique mso na to vérité musique eza na wenge eza musique mso eza musique ya jeté wasabo e mabe tika na yebiso kuna ndule na yebiso kuna animateur nyonso aza derrière soki azokanga pardon nde onanga na faux esprit te yanga na mpo omeka na wenge totyala aventure te fo yoka mpe na yebiso iko abeta iko azobeta iko mokonzi azobeta chef kakola azobetela yo gb meuble aza na mapompa dino basi na basi yakobuwaka toyoka yo yakobuwaka pour défense sala ba musicien yango wana défense sala ba animateur yango wana tourner la bimisa ba animateur ye wana ko ko yebsanga animateur nini ya bima oyo ko yebsanga suke derrière wenge na oye ba yota ni va ça va bien identité te ayebi c'est la tapoter on va pesa brassard public ndona yebite pona nga na yebite mto pesa ka makambo ya lupe mbandule za wera esprit wenge déjà écoute te nabi mto sala ka nabi ke omoni eza nini eza esprit wenge te bato musu basala makambo bayebi te ngai naza sina makambo nazoloba naza si mpe na makambo nazomona wenge eza place ya baventure te wenge nde pesaka pete nani mosu akopesa brasa soki ya ngezo ya naokama mbozoloba walobukola be ekomi ya chiluba oyo ke c'est le pas bima kuna bima wenge aussi te parmi l'animateur c'est le mais boke wapi mais on dit ba bonne à tomber d'ici avec on dit ma animateur ba leka na wenge ça bon te pitambedi siko c'est le scram là c'est le bon c'est le c'est bon c'est bon moi na bato c'est le mona wera sona na zali sele na watika la sele bino moko boye biye abi mala wenge beye moko kakima na wenge on comprend abwa bien mais suka yo moko ayo debisa mais c'est normal c'est le tata mapasa mais c'est normal baba na wenge moko akenda mais c'est le lelo akoma ko leka na ba émission azo boya le roi de la forêt azolo ba makamba koloba animation ko tukuna ezate awu ba makamba bele pona wenge musique maison mère te muni na minute soko bimi na wenge soko tangi wera te bakoyeba yo te soki olobikaka te wera boye na boye bakoyeba yo te jamais bakoyeba yo te baluka succès neti ye seleo seleo kutu ezanga ikutu nana problème na yeti atamuke c'est mon cas frère fier pardon ngulum seleo bon omoni seleo ndenga zawana yema wa miyebi aluka succès poso tangi wera te succès no go bimela wana merci mwana aleka wenge musique à maison mais yekuta loba animation kufa animation yip mute même talobango na loba animation kufa merci mwana ye mtu ayadi go bomango mais après kimi po ye mtu ayadi go bomango ye mtu ayadi go bomango merci mwana kasi mtu ayadi go bomango niasi ya ndengo wana yoga ngwa azana bato wa mutu ashango babetaka we yo tiko niasi wana ya yuta na ko bo pekri na ye bien niasi na ye kande na ben c'est ça ça mate bilo wana mama leki mama bon faut akenda pe moi mkia na bika kasana ni grand animateur ka animateur ya ba jebe si swana sala ba libanga yo animateur abetana mo single ne pekanga ekanga wapi wasabo ekanga wapi merci est-ce que tout est bien aujourd'hui merci à moi mais babi animation ezali lomo ya ba ventité
ozomona okoya mpe osambrouille kaka boye ozwi mpe chance mpo bato mosusu bazwa bachance basambrouille ozwa mpe na chance osambrouille version aza baniasi oyo otya ya mabe wana niance ne yango wana niance ne yango wana niance ne kutu ebandi tempo okokina wenge te lobeso tigre yango walifungola ngai okendanga wapi lobeso tigre ya lobe pota nokenda o place te obi onimaka baanimateur ya wenge alinga na wenge abunda bitumba lobeso place Xavier merci mokolo mpa oyo to lobeso merci vie na tout de respect lobeso abwaka na wenge c'est normal mais wana na problème grand animateur mais wana na yebi te yo nde yebi est-ce que témoigner pina za grand animateur comme ça tu n'as que lobeso grand animateur boy no ke lobeso za animateur munene te za animateur to na boy ki munene na yete na boy ki bobonsi na yete na boy pe ba cri na yete mais tous ala ngana se malembe ndebo na za wana lobeso abwaka na ye okoka mema biso no na cripe ya lobeso unisoke na kati wana wasabo faut pas découvrir yo faut vraiment bon ba cri ya lobeso bon mais est-ce que toke wapi toke bien le basse pays on a kati ya wenge musique mais automatique connexion bon lobeso azana na ba cri ebele bon ulingina kekana lobeso lisusu lobeso kasi ba ya wenge bikele ngoya o mama desiritenga basile ya wana na kende te poza ngai te na peso ka niasi ya lobeso ya wana lobeso pota bisaki le roi de la forêt fongola bon na yebita yango Monique yemoko fois sur la bien ozo travailler na papa mais okomi musoko libike ba fongola yo nini ngaya batu na yebite soka leli ba fongola ye eza te menga na bange lomo boye ya wera tala kuna papa ba oto sate eza nini yango mais mukolo bakozala na yo mosika bakolela na TikTok mais na yebite Prince d'Angola tena makata banimateur ya wenge donc bien to sana kata banimateur ya wenge na signaler batu baolanda biso babikobi yo nzimaka banimateur baleka na wenge nde bazwa msala formation okuna accélérer papika kola vandisela merci Prince d'Angola kenda nango bien c'est normal Prince d'Angola écoute c'est normal longola biso akenda na ye bien donc asala na ye bien bakri na ye pe abeta bon bakri na ye eza nango mais toki wapi nini ezo sepelisa toza bongo ko ton animateur il faut pas sentir biso na bandako chaleur omona wote bakri ya wenge musique maison mère bazala na wenge musique maison mère yo faire partie na bakri na biso ya wenge omona ngo te nde boye ah oui bakri ya lobeso ezali ya nani ya Prince pardon waya kanizala teno wele ndiye mawera sona vida soki bayebi soko vraiment on est transporter en animation likambo bokamwa wana Prince d'Angola na sukeli ka wana merci mon vieux en tout cas bravo Wasabo Prince d'Angola yo wana quand vous boya Blaise créateur est-ce que dit que Blaise créateur la maman animateur Blaise créateur bat balbara yende mtakimisa Goldberg kuna epa ya faire egola neboye bon yem mtakimisa nani akimisa Goldberg et pas faire egola bon na ebite soka profiter kolba par rapport à instrumental na bango kuna pour faire instrumental les ana wenge par rapport à ya instrumental na bango c'est ça kwa sababu makasi te animateur à faire te la monyo lobi ceux qui Blaise osoloba alobi ya faire egola na belle l'équité parce que ba yem tasala akimisa
Yem takimisa Golbert et pas faire Egola. Te yem takimisa Golbert. Golbert a sala charge kuna Golbert a animateur parce que azo travailler na Wenge. Yes ko ye Blaise so créateur ya meka pe na Wenge. Ada pas faire Egola Wenge. Nabi oyebi Wenge za nini? Eza nini? Parce que ozo ba Wenge te. Wenge za nini oyebi sanga yo mpebi Wenge. Wenge za wera. Wenge za wera. Parce que biso filtre Wenge za wera. Wenge za wera pardon ke nanga musikate pardon. OK nanga musikate pardon Wenge za wera onga na yebi. Maison mère. Wenge za wera. Eza papa chéri. Mais OK nanga wapi? Na choki si oka wana wa sabo. Ah se défendre quand ndo se défendre. Tout moni wa sabo alongoli France d'Angola, alongoli. Akende na Bercy ya mwana likolo alobi banini ne bania swana Bercy ya mwana yaki oboma animation ayaki oboma pe na Wenge po babrika datika bien ya yaki oboma susu nani ni elikaki c'est normal parce babweka oyoka tendenge ba mikolo babwaka mama ila katine na toka kama ya kosokona bakukanga maye batone shinde to bakala tikuna bapotewa bakokomawa bakukanga maye voilà c'est salba faut y avoir place on a batikiri ba nuance c'est normal l'animation na Wenge musique à maison mère mutaboma ki anweza bercer comme ça ye mutaye goboma posoka lobike ye mo la ngisa ke pa Félix Oise ko ayepe na maison mère sali ndenge moko lelo wa sababu ye na boye te koloba wana te na boye te na bi selon ndenge toke na makambo na ndenge lobi na biseke yango te Uzoka yango te eza yango te na boye te place azali besi ya mwana wetu au na boye te na biba pressé aza nango eza normal te uzomona c'est normal bana na Wenge ozana Wenge wasabaza na kati ya Wenge na wasabo to monika ndenge ya lobi ndenge expliquer biso to zela na kati ya morote to zela ba innovation na kati ya morote to zela le meilleur wasabo akopesa biso na kati ya morote malgré que alobi azoka ne ba animateur te baza sikoyo sur le terrain baza libanda na ba animateur baza na Wenge c'est bon mais baza libanda na ka te pour faire animateur pour ndima yo travailler pe na Wenge ndelo na lobi na fingi mutute na lobeli mutu mabete na normal yeba ki rotika la ko zwa capoter caponde ozo brassate brassate poni ni to na opesha ngota wana mo vena ngai na na problème na bite na bika ka te mutu ategele chiluba atsalande mabe mais est-ce que problème est ça problème te na biso ko animateur muluba c'est confirmé mbonga yango yere yango loba te lela kaka oloba ke ngai boye te boeza bon faut koyoba siloba kobwaka na koloba eza différent il y a des choses différentes parce que toloba ka bako komelanga pe lomo boye na lobi yango na oba mtamso na mtumso ya bon ayeba na yata Swahili te komelanga na Swahili teza kuimba mswahili sans problème mais koloba ayebsa kino ponga ina banda kaka mema yani wasabolo kabongo mupa sompi wa mazemba kwetu kumaya muya wana nazotanga na mboga na ngai na chiluba ko yebsa mtu mswa ya pe yebsa sa muluba ayeba mboga na bangu na biso chiluba ya go defa pe ezali ya go songa pe ezali oyo bangu mais muluba yeyo anuko vraiment. Merci beaucoup Wasabo tozo koma déjà ko citer na émission pour la lelo ezali émission na mbaki Wasabo pona bino pona biso nyoso tozara na kati ya tombe disiere tili omoni Wasabo façon même biso likolo omoni Wasabo façon aena performance façon aena on dirait aussi on la qui biso que le meilleur ezali ya la qui biso pe les suzuke animation ekufite ekufate ça au moins yondo yana ya kokufwa so yo kana ko telema yoko zaka ya ko telema na oya biso fete ko au moins yo yana ko telema zala ko telema bango mo baloba moni animation na mini ebiteke na boire bien jamais faut ba tuba monaka baba te place wana ok bien pour ngai ba yebsa nga te boye c'est bon ne boye musique ezalaka au moins yo mo yana ya ko kufa
Yo pe uzala kokofa uzala motema ka likolo nakimela wapi non lo kanzela mais soko zaka na ba plat uzala pena oye pena ba plat na zakwa di binto osombete na ko be wapi na yebiso na kana biloko awa biloko bintu kuitu chibanda wani le chef kutimia kasanda bintu kuitu ibodi ya musiyona babike identité azomebenga yende mutu azana brassard pona nini yende mutabeti ba arena tango ozoboya identité azanani animateur ya Fally Ipupa azomebenga yende animateur yende penza azana brassard pona nini abeti ozana crime oyo kangi oyo abwaki na arena na bi ozana crime oyo beti kuna oyo yebi yango oyo abwaki pena to yoka abwaki crime oyo ba twayebi Pourquoi na biki ngai na boaki na biscuit c'est normal na beti na kuna te mais est-ce que crime nini oyo boaka mi kuna oyo soki batwa na zolo ba boaki na identité pour ça ba beti 3 arena ya folklore kaka 3 arena na 3 pays Belgique Londres France aboaki nini chance ya okende na problème te aboaki nini yo bi ba créer identité te ya nini na eza web cleaning yo bi ba créer identité te makamni olo bana wasabo oyi me ya rapi malembe to yambio na maison mère ba c'est normal mais na biso ke animateur ko na yoka ka ona go yoka za ya beti na wenga bwaki na wenge ko place ba msale za wana so animateur ya bwaki so ka beti ba wana yebi na ngaite na yebi clean na yete na osala nini mama na yebi so ba clear batu na yebi awa na so ba shama ba bwaka ana basi bali nga ga boye se anzete Ozoka kon babwaka lindende Ozoka babwaka na yoka mais ozolo bwana na yebite balia dongo na sonite kabatu badia mulembo ni kundu bwala kanga. Vraiment merci beaucoup Asabo. Pratiquement à la fin de l'émission na biso ozo yebisa ba wengema nyoso ba mure la bonne musique nyoso bazota la biso nini poto chité batu nyonso ya wenge muzika ba fan balobi ba jeune na poto ba crafter na poto tout bazali na Londres pe na États-Unis tout le monde bazawana na ba Paris ba fan ya wenge muzika maison mère nazo pesa ba encourage ke to koyo bisa bango sonité tout royo ba osepela na morote parce que bikwambile bidimpata bimpu du moena sango ba memelio e kozala mabe foyo mogo omona na miso ya solo yango na bisa bango bazala na courage parce que na robinisa bango ndenge bakolinga na osepelisa bango na ba animation na osepelisa bango na ba danse na osepelisa bango na makambo bango baluka na wenge souci na nga yango na ba fan tout. Vraiment merci beaucoup hein to comme to sisi Maman mabanga chwa. Oui. Pesa na pesina na lendi mputu mobonza lingwa la toujours ya tout autre wa ratete na pesina Abdul Mundala na Lubumbashi Abdul Mundala na Katanga na pesi trop na baby le fait baby mobonza di mouvement toujours morote kaka na pesi mbota trop pe yoto na Lubumbashi na pesi mbota trop na bike le banque na pesi mbota trop na chef coutumier Kasanda na pesi mbote na le super ya Dona Monica ya Cherungonda ya Kodo Manda papa social na pesi mbote na $1 ka bongo mera palais na pesi mbote na Cedric Ninda mwana Safa na pesi mbote na leader Ngando Malika na pesi mbote na nao les amis les mois sabord bébé Sarah alors les équipes moi na Nzambe na pesi mbote na bafana ngatu na Lubumbashi na Kolwezi ya mama Fifi Masuka na pesi mbota trop na Subir Kabongo Jojo Muya na pesi mbota trop na ba champion de l'air champion Mundangulu champion Zambrota champion 77 champion Chingoma wetu Stone Mokendile millionnaire yayo yangwana kwa nyoso peteli pasa bambongo macho kaba les déchimons. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sabo, merci na battu surtout balandi biso à travers chaîne Oyo tombé du chaîne TV. Balandi biso pour la première fois. Alors na bossani tumoko. Alex Intima. Na bossani pété même président Milankolo toujours bazana PTT SPAC automatique connexion CPI Amboka est-ce que tout est bien? Kitoko. Merci beaucoup à Sabo, merci na battu sur balandi émission du début jusqu'à la fin
nalingi bino mingi babonné à Tombé du Ciel TV. Bonne année bisika bozolanda. D'ici là, portez-vous bien. Tokutana ba émission ya sika pour na ba actualité. Boa kapelo kwa sika pesa na sango. Oui, alors na zote kilo moko ya bawe na lia ya papa bawanga naka. Ah ouais. On va dire que le besa sali nini? Lobeso. Asala nini? Papa fungola ngai. Akufungule nini? Aliaga sali nini? Awanga ni. Oh. Ale chawara uchidani mivilu. Ukeba maluntente. Chawara uchide ufila. Ukeba maluntente. Ushana yawere. Yawere se moto mwimpe. Afula minene kangana mboga ah zawaye wera wabalengele kwen temperature elinge mata ozoka baliaka ya papa bawanga naka soko dio wangani esili mena chana ni kwa kuya wera mwena bantu mwene bintu mesomera mulengele wa kutemba kubantu watadi yako bebedo kumbe bebedo Ozo comprendre. On les a biloko eza wana. Est-ce que basana pété? Basana pété. Merci. Coup de chapeau. Merci. Bonjour, nous sommes la team Lily Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci.